Otala mabota bamoya awa koluka ngai nzambe. Bienvenue chez nous, merci Nabatutu Bazali Kolanda, Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Donc merci pour tout, merci vraiment d'abonner, merci Nabatutu Bazali Kolanda, ba obalanda nga mingi, boyambanga la banda kuna bino, boyambanga la ba téléphone na bino, comment faire na souci à Kolanda. Vraiment merci beaucoup. En tout cas, vous allez appeler la raison pour awa émission qui m'a vous avez rien que la vérité. Na yeli bino na ba mystère caché. Oyo ezali na kati ya Nkamba. Oyo batu bayebaka te. Ba mystère caché. Ba bomba mi oyo na kati ya Nkamba. Batu bayebaka te. Batu baoki na bango Nkamba baozonga me bazo comprendre que ma bomba mi ezalaka makasi. Ba comprendre kate. Lelo na yena fungola bino. Na lamusa bino. Na lakisa bino ke Nkamba esike bombi makambo nyonso. Nkamba mde ezana makambo nyonso. Donc, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, ils ont un mystère caché moko obatu penza baye barate. Nazo ye la biona nous likamba munene oyo boye barate. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Et ça très important. Commentez, likez, partagez. Donc, c'est bien pour nous. Batu muso wakanza ke Nkamba, ezali kaka mboka ya kimbangu. Donc, baye barate c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume du ciel. C'est Jérusalem. Oyo batu balukaka batu musu bakansaka Jérusalem ezalaka na Israël nzoko ande basala erreur na Israël Jérusalem ezala te ezala jamais. Alors boko comprendre esika nkolo yesu azali mingi bayebaka te na likambo na ngina yebisa bino ezali très important bozwa bakiti bopusa na bovanda bobenga ba bébé spirituel baya po oyo ezali likambo important oyo batu bayebaka te. Voilà. Ce qui est côté dans Nkamba, okomona résidence ya papa dia Lungana. Résidence wana na bité ceux qui batala kayango bien. Image ya mona tieli bino. Résidence ya papa dia Lungana fumu Yesu. Luzayisu nkolo Yesu o batu balukaka. Yende asakati na biso ayana kombo ya sika accomplissement ya Lungana. C'est accomplissement. Siko résidence na ye oyo basalelaka ye esilaka inauguration na moise la le 6 avril 1999. Donc siko résidence wana yango na tieli bino botala yango bien botala bozomona nini avanga na loba tala résidence bien malgré mona ni bien te mais résidence yango na mona to botala yango bien bandeko tala yango bien eniye laksani. Voilà na yebisa bino sikoyo résidence ya papa esika ezo lakisa ke kolo esiye wana soki otali liboso nango na mutu okomona ekoti ya nzube ya nkolo Yesu obalatisaka ye bozomona ngo liboso ekoti ya nzube ya nkolo Yesu yango wana omoni batie wana donc eza symbole moko de mutu po comprendre faut dans la sagesse spirituelle ekoti ya nzube ya nkolo Yesu. Siko soki totali na New York les États-Unis bokomona statue de liberté bokomona statue de liberté siko botala statue de liberté ezali na ekoti ya nzube ya nkolo Yesu. Otali na Nkamba ezali na ekoti ya nzube ya nkolo Yesu. Bozali komona bozomona te ba mystère caché na statue de liberté wana ezali nango ba mabomba mi ya royaume Congo tellement Satan azali risé asalani ayebaki déjà ba secret ya Nzambe eza mabomba mi ya royaume Congo bakenda nango kuna po bokanisa kaka ke wana kuna nde Nzambe azali pa na bango nzoka nde Nzambe mwazane pa na bango bomone sika nkolo Yesu azali alakisi ekoti na ye ekoti ya nzube. Statue de liberté wana bozomona maître nango ezali 46
ils ont 46 mètres. Vous comprendre? Ils ont 46 mètres. Si vous avez 46, hein? 46, on a calculé yango. Nankamba, inauguration yango ezalaki le 6 avril 1999. Kuna, ezali na 46 mètres. Si vous explication ni nangna expliquer na pour comprendre. Les États-Unis, les Américains, babandaka na mois et puis bakoti na date. Babandaka na mois. Après bakota na date. Bozomon. Yango wana moni ke ebimi bongo. Ebimi sikoyo 4 na 6. Ebimi sikoyo 4 na 6. So 4 na 6 wana 46 mètres. 46 mètres. Siko 46 wana soki obaloli yango ekubimisa 64. 64 wana soko tali papa Simon Ngimbangu akufaka na 64 ans. Et puis ozongi na nkamba inauguration yango ezalaki le 6 avril 1999. Siko 6 na 4. Bozomona le 6 avril donc 6 na 4 ezali le roi 64. Mais tellement ba américain basalaka babandelaka na mois et puis bakoti na bakoti na date yango moni ke ebandi na 4 to koti na 6 donc 4e mois après koti na le 6 bozomona le bango azabongo bandaka na 4e mois après koti na le 6 mais batiango lokola batiango lokola maître nango eza lokwa code moi ba comprendre eza te code biloko nzambe biloko utina kwa Kongo bazo bomba basekele po moto mundo comprendre te bazwis ko makambu ya nzambe ba utiliser yango bakena ngona ndenge ya magie tala ka satan bana na nzambe ayi basekele bele ya nzambe ba utiliser yango bakenda ngo sikoyo na magie mais siko biso to yebi tellement toza bana bilengo bana elaka kosa makate to kweisa makate to timba toza mayele to comprendre likambo yango yango na bina ko fungola bino ezaka badati moko bozomona le 6 avril so ba yango esali 64 mbota ma tata Simon Ngimbangu so ba yango esali 64 soki okena ngo siko na ndenge ya États-Unis esali sikoyo 46 sur baloli ba lettre na mandombe wana eza ba chose cachée ya mandombe to balolaka ba lettre 64 bomoni donc yango wana po comprendre so bango basala bongo bokanisa ke nkolo yeso uta kuna donc uta pa na bango nkolo yeso azali mundele yango moni ke basala système wana bakenda nango kuna mais papa de lunga na milakisi ke ngai nkolo yeso amilaki isi ke ezali ngai tala ndaku na nga abitie na ekoti ya nzube na eliboso atene ekoti ya nzube na eliboso siko mokolo ya inauguration ya résidence ya papa de Lungana yete mutazwaka ba honneur ezali papa Simon Ngimbangu kiangani batu bazalaka na nkamba batu ebele bakimbangiste bayebi wana papa Simon Ngimbangu kiangani azwi nanu esika na ete wana tata nano bandi musala te kolo Yesu ami bombaki na ye avanzi na ye banda kotaki na ye na kati donc position ezoyebana te mutu azwaka honneur on dirait ezalaki ya tata papa Simon Ngimbangu kiangani wana le 6 avril 1999 papa Simon Ngimbangu kiangani azwaka honneur il fallait que papa de Lungana zwa ngo po mukolo ngo zaki inauguration ndako esili fallait papa de Lungana zwa mais papa de Lungana zwa ngo te papa Simon Ngimbangu kiangani nana azwi bokonzi te mais azwi déjà honneur yem tazo honneur wana vous comprendre botala sikoyo wana papa de Lungana zali nana kozo honneur papa de Lungana za siko mutu mususu za honneur te jamais mais papa Simon Ngimbangu kiangani azwa honneur elingi koloba ke ndaku oyo ezali ya ngai te ezali ya tata bandeko yango wana tata azwaka honneur nkolo wana
Donc ezali ba secret ba chose cachée o ezali na nkamba. Ba chose cachée o ezali na nkamba. Papa za kwa lobaka. So olandi maloba papa za ko bolanda ba papa za ko bien. Alobaka. Bato bazokende koluka ma magie par-ci par-là. Mais ba yebite que science ya solo ezali na nkamba Nouvelle Jérusalem. Kinkulu ya bokoko na biso bato mwindo bayindo ezali na nkamba Nouvelle Jérusalem. O tokenda koluka na yango te. Siko oyo bato bakenda koluka eza na ba condition pe e ba pesa ka mbongo mbango. President so komi kaka otosi ba condition na bango ozwi mbongo komi kodondwa na yo. Siko ya nkamba Nouvelle Jérusalem ya bokoko ya bonzambe ya kinkulu na biso. Oyo bomona ke biloko na biso makambo na biso ebele mindele bazwa bakenda nango yango bomona bakenda basala sala makambo wana basala. Mais siko tangu bazoko tonga chaque ndako eza na biti nango. Na nkamba wana bomona. Chaque ndako batonga eza na biti. Ndeti résidence apa de lungana et la kisi ke ngai yo nkolo su nazali. Donc azoko se présenter na le côté nzube na yeke azana kati. Bozomona azoko se présenter ke azana kati. Nyonso ezalaka na nkamba ezalaka codé. Ezali makambo ya nzambe. Siko bokoko na biso kinkulu na biso po o mériter yango. Likambo ya nzambe ezali photo sa mibeko. Fo otosa olanda o nzamba lingi. Eza ba américain bakendaka na nkamba. Ba moni pena ke awa pena en tout cas bonzambe zawa. Siko pouvoir wana bayaki ba somba yango. Balobi ke biso to ye to pesa bino nyonso bokolinga me bo pesa biso pouvoir o bozana ngo. Ba yebi na moke nzambe me ba sala ka sambla te malata nzoto ba lo ba sala ka sambla po mokili ye bate. Batata balobi na bango te. Awa ba somba ka te. Awa faut mériter yango. Soki o mériter yango kozwa no yango. Okozwa penza po ekoyambala moko kati na yo koyeba te. Awa nde mibeko. So batangeli bango 10 commandements. Batangeli bango mibeko bakoka te. Batika bakenda. Siko bokoko kinkulu ya nzambe ezali na nkamba. Kinkulu o wana ba science ba utilizaka wana ba magie wana ba bongo ezali science ya bonzambe ba komisa yango siko na ndenge ya mabe. Siko yango nde eza na kati ya nkamba. Na stade de liberté soko tali yango okomona loboko moko esimi moto. Botala bien. Loboko moko esimi moto. Loboko esimi moto. Soki otana droit na drapeau ya Zaïre okomona loboko wana ezali. Vous comprenez ba de konanga? Botala drapeau ya Zaïre bokomona loboko wana ezali. Botala na loboko na mususu ezali Bible, ezali buku, les 10 commandements. Mibeko. Pour pouvoir o bango bakomai ko saela wana, ezala ngo pouvoir tanzambe butapesa ngo enkar ya bokonzi. Manga bakoti yango na magie mais nkolo yemo kwa tikela ki bango basala o basali wana. Atikela ki bango temps basala, mais ayeba ki ko récupérer makamuna nyonso. Histoire nango yango wana 10 commandements mais bango bakoka ko saela ngote yango na bakendaka ko sala biloko ya facilité. Ba vie moko ya courte joie ya facilité. Mais ce ko ya bonzambe eza bongo te faut ko mériter yango. Yango wana eza na nkamba Nouvelle Jérusalem. Donc bande konanga muto akosa ote. Nkamba ezali incomparable. Bako banda kotonga onini ekoti kotelema na nkamba te. Ekoti kala kotelema na nkamba te. Ndeko bakosa yote. Nkamba yana pouvoir nyonso ya mokili. Mokili o mobimeza tata simangi mo kyanga ndata musaka ngo. Bande ya mokili. Azali nzambe. Ayaka na ba corps différent. Achanzaka corps. Achanzaka corps akufaka te. Banzoto nyonso ezalaka na délai nango. Banda amila kisa ki déjà na tango ya kolo eso amiko milakisa me voici ke nzamba zali mutu. Aye ko sala na kombo ya tata atindi ngai. Tata pe aye na kombo ya mwana mutinda mi nkolo Yesu. Ba voilà pe basali musa. Donc ezala nka tata ye moko. Azo baluka kala banzoto na ye wana. Azo baluka kala banzoto na ye wana. Tata kaka ye moko. Yango respecta ka banzoto na ya pesa ka yango valeur. Donc azana mokili me azo belela nkolo Yesu me mona ye wana nkolo Yesu. Botozana nkolo Yesu me nkolo Yesu azo ko belela nkolo Yesu. Ami bomba kanzamba mikitisaka. Tata simangi mankyanga nazali nzambe. Ndeko mutakosa ote. Kokansaka te ndenga bondela ka bongo azo bondela azo belela nani te. Eza mabongisi. Ana ba corps na ye musu ezaka likolo, musu na se.
Donc au monde ko bela nzambe mais oko mi benga na ye moko mais o comprendre te muto ko sa yo te on so bozo mona bazo sala wana ya na ngwelo kote na pouvoir moko te o biso chaque ndaku na kamba ezalaka na bit na yango et puis pe ezalaka mystère caché moko boye ezalaka na kati. Donc il faut ata ba mituka makambo beleza na kamba ezala mituka muso eza kuna eza ba mystère caché na ngo mutuka o tata simangi baba kenda ozela nzota tata simangi bango muna Lubumbashi mutuka ana mkomsu na wepe na histoire na eza na ba secret moko eza na mutuka wana bozo comprendre temple na biso to bomona ka wana eza na ba sekele na ngo ezali ya makasi ya okutu soko otangi kaka na apocalypse omona temple ya nkamba okomona tempelo ya nkamba penza na apocalypse ezali na kotanga ngo mukolo mususu na kotalisa bino nkamba eza na ba chose caché belé eza na bandeko na biso tozoyoka mawa lelo ngai nazosala ba émission nazali koloba pona kolamusa batu ba libanda batu ozo comprendre te ezali mateya moko différent ezali évangélisation brutale totei na malebe batu ba comprendre te il faut que nango boye kolamusa batu po eza ba mateya batu ba olamuka te faut que nango ba ndenge musupu na kolamusa batu bandeko nazo ste yanga nazo loba nga na olamusa batu ba oloba nanga bozo loba nanga ebele ba mabe oyo leka oyo bo comprendre nango te mabe leka makasi batu wana to koboma ngo sute to bomba ka bango lokwa soso avandeli makite bomoni mokili na biso yango lesi no mabomba minyo sezali na nkamba Nouvelle Jérusalem mais pona ni tozozwa kimia te botala batu babundisa nzambe bato nyeso nga na oya kosaila ba emission obimisa misala na bango bazoko bundisa nzambe to kozwa kimia ndengeni Afrique bonga ndengeni kote moko ba ofinga nzambe kote moko babongola ko babalola kombo ya nzambe kote moko babungisa batu image ya nzambe babema bango na batambu bazotambuisa bango na lolenge na bango na ndenge bango balingi Afrique tala Congo na biso komi lokola fulu Congo comme désordre bitumba pasi kimia ezali te kufa complication de senti batu bakomi tema ya mabe pona nini baso na mawa ya muninga te bolingo ezali susu te mutu azoboma yo ateka rein po azwa mbongo ana mawa te eza na société pasi eleki siko pasi wana po esila ezaka na nkamba Nouvelle Jérusalem siko papa Simon ki manki ngani nda ko sisi ya biso pasi wana po asisi la biso pasi wana il faut to balusa to comprendre il faut to saye il faut to sosola ye il faut to sosola ye siko tata za na souci asisi ya biso pasi mais bato bayeki pona ko bundisa ye ba otia bakal bazotia bakal bazokotia bakal makambo za na mbanza ko papa Simon ki ngani falaki na mbanza Kongo ozo comprendre abanda ko bango banda 2021 likambo mbanza Kongo likambo nzabe soki mongu na BBC epusa ka batan akambo nzabe za la kabongo tango tozo tele na tol bimisa misale batata wana na muna o ezalaki ya kobomba mebi malibanda to boy ko vandi sango ko soso avandeli maki to bersa ka misala na bango so bazo bimisa misala na bango libanda eza sokola batu mususu osali na yo mission na yo pona kaka o ale oziba video na ngebele o te et après ozui mutu moko boye eko kretiaka a chrétien kamba et puis mutu ngo pe mona pe okenda pe nkamba mozui batu mo ba ko kretiaka nkamba ba finga nkamba n'importe quoi yango biso to ko bonga te po se bo continuer bongo to ozwa kimia te po ezo senga penza ke to ozwa kimia ezo senga to lamuka to comprendre ke batu musu to olanda batu mabe ba batu ya malamu te pona to ozwa kimia esengeli ke to talisa nkamba Nouvelle Jérusalem po kuna nde ebombi nyonso batata na bakenda ba yebi ata histoire wana beteli bino te ya statut de liberté bayebi yango te bayebi pe résidence ya nkamba te bayebi te bakoye bango na ndenge nini baba bebe spirituel bazana spiritualité te batata mikolo bomona bango mikolo mais bazali ba cadavre vivant batu te bazali ko bundisa nzambe mo to zwa kimi ezali te
moi tozwa ki mezalité bate ya kabino nini bandeko na nga bate ya kabino nini tala makaba kitoko toza nango papa simo kimbanga na pesa ka sagesse pesa ka intelligence siko bino bozo zonga eske pa batata wana bazo ko sunga bino to bazo distraire bino eza mawa mingi boluka nde bosala examen de conscience ekosunga bino bon nayaki nanga mpona ke nanga molai te mpona ke mosika te bocomprendre oyo nga nayeli bino ebakisa bino implice po ete mokili oyo ntango eza ntango tososola tozwa mayele tozwa sagesse spirituelle tozwa intelligence tozwa mayele tososola tocomprendre po tobondeli mingi tobanda kobondela kala na baafrike awa tobanda kobondela kala mais pas esilaka te pas surtout de plus en plus ezomata mpona nini tozocomprendre te bozocomprendre kaka te nzoka ne pasi na biso eza nango na ekosila nango na ntango ya mokie soki moto asosoli soki moyindo nyonso asosoli pasi na biso esili tososola toyeba bisika tozotambola eske tozotoke na nzela ya malamu luka sala examen de conscience sala bila na yo tala bila na yo penda tala penda luka penda sala examen de conscience ekosunga yo bandeko. Voilà, merci beaucoup na batutu balandi ngai. Merci pour tout. Merci vraiment la volonté, merci na ndebolanda nga. Ko bossa na ko s'abonner te, ko bossa na ko liker te, ko bossa na ko commenter te. Ba commentaire na mepe ezara très important. Na bato ba ofinga nga na linga bino. Ata bo finga na linga ka bino. Na linga ka bino papa bandeko na nga. Tina zo ko se pumone bo eza pona bino. Ni moye boye bala bino ezate. Lelo boko mona nga mabe. Lelo boko finga nga. Melobi. Tango boko lamuka boko pesa nga raison. Bo batata oyo batei bango tango mulai. Tango papa lo baka publier ba internet partout. Papa bengi boya boya to solola boya makamu nyonso esila bozonga na ndako. Bolinga bo pesa ba loi. Bozonga na ndako bozo vimba tozonga wapi. Biso batu toza bien. Tukozongela nini? Tokobonga ndenge nini bandeko nanga? Tokobonga ndenge nini? Todika tosi sa problème tozana wana tata simo ngimba nkiangani. Ba tata wana bazo freiner makambo. Pona nini po bango bayebi ke bakomi na suka. Yango moni ke bazo bebisa kama makambo tina monde ténèbres. Donc misala na bango bazali ko sala, bazo ninga ba continuer ko étouffer makambo ya Nzambe. Bazo continuer ko étouffer yango. Mais tango eza tango na biso. Chaque chose a son temps. Tokomi na suka ya lika. Bozo mona kaka ba réaction mikolo. Kaka mikolo tozali ko kende. Ba do mona makambo ezo ya somo. Ya somo bandeko nanga. Voilà, merci beaucoup, merci vraiment. Tout le monde à la prochaine. Bye. Mabota bangoya awa koluka ngai Nzambe. Ai kibangu na longi mokili Yemo ebele ni yemo banda Ai kibangu na longi mokili Oyanga